Merci beaucoup, bah, Congolais de partout, topesi bino lisusu, vraiment mbote, bino bato, bo mesana kolanda biso chaque jour. Tolobela Congo, émission ya ba Congolais, émission ya ba vrai Congolais. Topesi bino mbote, bipai nyonso bozwami, bipai nyonso bo kolanda biso na Est ya République kuna, topesi mbote na ba diaspora nyonso na monde entier. Merci na bato bakolanda biso na Ingende na Équateur na Bolomba na Basankusu partout dans le monde topesi bino mbote. Eloko tosenga na bino eza kaka bo s'abonner, botika ba commentaire, bo partager, wana eza vraiment les suri tosenga na bino. Tokomi déjà na 9000 tokomata malembe, pourquoi pas tokoma 50 000, 100 000 et que ça là vraiment bien pour na to ba ko atteindre bande comme susu o bazwa libaku ya kolanda biso te. Lelo makambo kolobeze ebele, makambo kolobeze ebele bo fanda bolanda biso tina suka. Boyoka ba révélation oyo ko bimba na makambo. Makambo ya naufrage tokotiela bino video. Bomona ndenge bandeko bakufaki. Bomona ndenge bandeko baziki na embarcation moko na province ya Équateur. Na ville Mbandaka, oui, na ville Mbandaka bato baziki. Ministre ya transport asali nini? Gouvernement central esali nini? Bato baziki bakundi bato, bakundi ba cercueil vide, bakosi bato, bakosi population keza bato. Bakundi ba cercueil vide. Boko mona na ba video, bakundi ba cercueil vide. Toza ndeko auti kuna sur place. Amoni ndenge bakokunda bato, batie ba cercueil vide. Bakundi bato na ba fosse commune, bakosi bato ba bimisi ba cercueil vide na place publique. Baloba ete bakundi bato na misolo ebimaki na gouvernement central. Yango union sacrée, est-ce que bakosunga vraiment population? Est-ce que bakosunga Félix Sekedi? Yango tokotiela bino vidéo, bolanda biso tina suka. Ba pour parler à Doha. Félix Sekedi, gouvernement congolais indimi kosolola na la M23 na FC. Moi mboka de Bote Feja. Bonjour et bienvenue. Bonjour ndeko Séraphin. Mbote pe na balindi nyonso o ba kolanda biso. Lelo à travers émission nao. Merci beaucoup moi mboka Didier. Yo linga ba benga mingi les villageois. Voilà, on a les identités nanga. Les villageois. Bato bazindi. Tala vidéo to uti kotala vidéo komona. Bato bazindi. Bongo ebandaki ndenge nini bakunda ba cercueil vide. Merci ndeko Séraphin avant que to banda. En tout cas, au nom ya Fondation Tokolisa et na kombo nanga moko to présenter ba condoléances na biso na ba famille nyonso ezalaki éprouvé ko banda likama ya liboso oyo ezwaki biso na nganda Maïta au kende verbe mongo plus de 100 morts plus de 100 morts au bakufaki na Maïta et 5 jours après il y a eu encore incendie au salemaki na ngambo ya résidence ya gouverneur. Très bien. Au bato bakufi c'est plus ou moins 160 personnes au bakufaki na likama wana en tout cas to kaboli mawa na bandeko nyonso au babungisi bandeko na bango. Donc au courant il y a semaine moko 300 personnes plus au bakufi na naufrage. Na naufrage na nini na ville ya Mbandaka. Ndeko Séraphin, ce n'est pas la première fois. OK. Je crois si vous vous souvenez bien dans le mois d'octobre si je ne m'abuse pas naufrage moko esalemaka kaka na libongo ya bankita wana. C'était vers 22h. Naufrage esalema wana bandeko bakufa ebele. Pendant ce temps nazalaki na Mbandaka, moi-même j'ai eu enterré des morts. Bandeko na biso ya Bolomba, bato bakufa ebele. Bato bakufa ebele na naufrage wana. Et lelo tala ndenge makambo eza kokende. Accident esalemi na Maïta, même pas une semaine. Na ville na centre ville bato bakufi niveau bato bakufi wana donc ça passe soki tolingi to attribuer responsabilité wana responsabilité d'abord ezali à l'état ezali ya bakonzi o baza ko gérer et tout kana biso ya Équateur. Très bien. Ba service ezali concerné ba ko sa mosana bango malamu te. OK. Ba ko sa mosana bango malamu te. Omoni na ba norme ya navigation et loko la baleinière et ko dépasser 20 personnes te. Si je m'abuse pas c'est entre 15 personnes et 20 personnes. Et bateau wana bazalaka ba passager te ezalaka nde ba équipage. Ba équipage, OK. Parce que
baleinière ezali lokola avion ya cargo yango eza na pona komema biloko mais eza pona komema bato te parce que bacondition oyo ekoki kocontenir bato ke bavanda bavoyage bakóma na kimia eza na baleinière te. C'est comme ça que l'état na biso limita nombre ya bato bakoki kokota na baleinière mais bizarrement okomona na baleinière moko ekoki komema 1000 personnes 500 600 700 personnes pour que bato wana bavivre ndenge nini. Tala niveau ba balinière yaka bato bazali confiné. Eza pe pas cité, ba transport ezate, ba bateau ba la kaka eko flotter na fleuve ezalaka te. Ah oui, c'est comme ça dans lobby. Population paye moko ko se mettre en danger. Ezali responsabilité à l'état. Maintenant population azana posa à vivre. OK. Population azana posa azwa mwa sukali, azwa mwa mungwa, azwa mwa ilamba ya kolata. Lokola moyen mususu ezali te etikala kaka ba balinière wana o tozobenga ngo ibora nde bato tozokende kokufaka bongo. Parce que tous les esika mususu ya kokende te nzela mususu ya kovoyager eza te nde biso tozokufa na accident wana oyoka naufrage esalemaki boye 200 personnes bakufi 300 personnes bakufi mais eloko ezosalanga mpasi eza nini ndeko Séraphin c'est comme si Équateur biso tozalaka na Congo te c'est comme si Équateur gouvernement central on dirait tozalaka na Congo te pourquoi tomonaka oyoka soki naufrage esalemi na province mususu bayebisi bino 35 personnes bakufi omoni gouvernement est décrété deuil national et soko otali meme baintervention ekendaka na oyo eyaka epa na biso omonaka ke différence ezali na yebi te tosala nini. On dirait vous êtes dans les oubliettes. Bon, je ne vais pas entrer na biloko wana mais par rapport na ba naufrage wana problème na biso ezali il y a incompétence ya commissaire Fluvial aza na Équateur. Il est incompétent. Je dis de son incompétence. Très bien. Je parle de son incompétence parce qu'il n'arrive pas à bien gérer son service. Il n'arrive pas à bien gérer son service. Accident, on a joué Bissau il y a 2023 et Salema, ça dit baleinière et l'inga qui quitté ville na 22 heures. OK. Na 22 heures. Na 22 heures baleinière et l'inga quitté port ya Bankita et Zindiwana. Pendant ce temps, il y a des notes et des notes circulaires émanant du ministère national des Transports où il y a ça que les balinières et que les ville après 16 heures. Donc au plus tard, 15 heures, ce qui est embarcation, il fait l'ongwa partir il y a 15 heures. Mais 16 heures, et que l'ongwa te. Mais Moukoloana, commissaire Fluvial, il avait autorisé balinières et l'ongwa à 22 heures. À 22 heures. Messieurs va organiser oyo messieurs boko mona oyo eza pas na mémoire ya bato ba là to comme na makambo ya Messi te ndeko Séraphin Messi to koya nano na sima. OK mais problème na biso ezali boy est-ce que makambo ezoleka ministre Jean-Pierre Bemba yebiango est-ce qu'ayebi? Oui, il faut ayebi. Non, je ne pense pas ayebi te. Oh ayebi tende ministre à transport. Mais parce que moi je vis Jean-Pierre Bemba lancer l'opération, il y a port obligatoire, il y a gilet de sauvetage. Très bien. Port obligatoire, il y a gilet de sauvetage. Ça qui semble à un moment donné, tango balancer opération, vous allez qui n'embandaka, comme qui moutounyo so pour matana balinière, il faut un gilet de sauvetage. Et ça allait une fois, deux fois et c'est fini. Est-ce que Batounyo so bazala qui na balinière wana moi mutumoka za na gilet de sauvetage. Sans gilet de sauvetage. Ata moko ezate. Bazali na gilet de sauvetage. Ata moko ezate. Bazali gilet de sauvetage. On avait tous applaudi tango mon amour Jean-Pierre Bemba kitaki pour la sensibilisation ya ba jeune ba s'enrôler en armée bien. Mais si on a domaine na zo salani. Na domaine na ya transport zo salani. Il n'y a même pas 3 jours, bato ba ko kufa na beach yao. Nini moko ezindaki yao na beach ngobila boy. Ba toute nzete bato ba kufi. Commissaire Fluvial wana ya Mbandaka. Ya Équateur non ba ya Mbandaka. Ti makambo to ezoleka boy. Sort na ezani. Parce que omoni qui le protège d'abord. Makambo nyoso to sala ndeko. Makambo nyoso to salaka. Mokilo ezali ya l'état. Omoni mutuka na ndenge otambolaka na mutuka wana eza ya yo osombi mutuka na yo mais po otambola na mutuka o ya yo oza na ba obligation na ba devoir. Très bien.
o sengeli o accomplir pour ko tambola na mutuka na yo eza bongo te. Très bien. Soko zo tambola na mutuka na yo ezanga plaque eza na mikanda te oza na permis te. Ça dit est-ce que toloba ezali faute na yo ou bien ezali défaillance ya l'état compétent. OK. Il faut balongola ye na service wana. Azo sala mosala malamu te. Azo sala mosala malamu te. Azo sala mosala malamu te. Il faut balongola ye. Très bien. On ezali recommandation na ngai et pas ministre Jean-Pierre Bemba to sepelaki ndenge ya salaki tournée ya République pour na ko sensibiliser ba jeunes ba rejoindre armée pour na ko défendre mboka so bien mais en dehors ya M23 na AFC o ezako boma bato M23 mususu pe ezali o ezako boma biso a petit fait ezali ba naufrage wana. Imaginez dans intervalle il y a une semaine on a perdu plus de 300 personnes. Bato bakufi ezaka loka babeti bango masasi boye parce que bato wana nde balamuka ki na tongo bayebaki te ke bakokufa. Il en est de même ndenge bato bazokufa na est c'est-à-dire bofandi na ndako boye lobi na tongo rebelle à koti abomi biso pe ndenge tofandi siko bolamuki na tongo osombi mwa mbisi osombi mwa kwangu lobi na ya Kinshasa na teka lobi na tongo ozini na maosa nini okufi. Donc tout ça ko vivre des situations ezali similaires. M23 kuna naufrage na Équateur bato bazokufa. To éviter parce que ba baleinière wana eza ko continuer ko tambola. Lobi peut-être nel to koyoka ki ba mutu mususu bakufi. Donc la première des choses moyen de transport mususu pe ezate. Donc l'état a sa responsabilité na ye. Mon mboka Jean-Pierre Bemba tu as fait un bon travail. Il y a ko sensibiliser ba jeunes ba kota en armée. Maintenant zonga place oyo ba pesa o mosala o sala. Congolais o bazokufa na est na bitumba na oyo bazokufa na naufrage bango nyonso bazandengi moko. Très bien. Congolais moko aza likolo ya moninga te. Soki toza ko se poumoner pour que to ramener kimia na est. Bato bakufa na bakufa lisusu na bitumba te. De la même manière, nous devons fournir des efforts pour trouver des moyens o ekosala ke koto bato batambola pe malamu bakufa na maite. Merci. Misa esalemi na public. Bato batondi place oboko mona. Bato ebele ba ekolela bandeko na bango. Nzoka na kati wana ba cercueil wana eza vide. Ba cercueil oboko mona bandeko na nga. Bato bakufa ki na naufrage na baleinière epeli. Ba cercueil obozo mona eza vide, Bandeko yo batieli bango ba cercueil vide yo. Eza bato bakufa ki na naufrage. Baleinière eziki epeli moto, bato bakufi ebele plus de 150 personnes. Mais tala gouvernement abiso. Tala gouvernement ya Union Sacrée. Tala gouvernement oyo bako sunga Félix Sekedi te. Batie ba cercueil yo boko mona eza vide. Bakomi pe bakombo ya bato ba identifier. Batie ba identification, ba identifier bato moto na moto famille interne bembe na bino yango yo. Misa pe salemi ba bengi pe nganga nzambe. Bakenda na cimetière botala. Cercueil eza vide. Bato baza na kati te. Mona mboka Didier. Pourquoi basali yango? Eza ko cracher na mémoire bato bakufi. Eza ko nuire na vision à chef de l'État na moment toza nango Félix Sekedi ako luka kimia kota na mboka. Mais ba gouverneur ba ko sumaite. Ndeko Séraphin. Je n'entre pas na biloko ya ba union sacrée na nini parce que union sacrée c'est une plateforme politique. Très bien. Moi je ne parle pas de la politique. Mais si je veux dire quelque chose, je m'adresse aux autorités au Bazako gérer Mboka. Aux Hollandais, je n'entre pas dans le biloko ya ba union sacrée wana. On est allé makambo na bango ya politique. Moi je suis un acteur humanitaire. Très bien. Na okota na makambo ya politique ité. Mais ko landa na ba image ndenge to uti kotala boy. Vraiment c'est triste. Tango na monaki ba image wana ezako circuler na ba réseaux sociaux et ça l'inga passé. D'abord to monaki d'abord liboso ba image o elekaki ndenge bazokunda bandeko na ngai ya bolomba. Bazokunda bandeko na ngai ya bolomba na basaki. Bakundi bato na basaki na ba fausse commune. Na basaki. Oui. Parce que moi j'ai vu des images mais yango wana uti ko lakisa. Ezali ba image o bakundi bandeko na ngai ya bolomba na basaki. Bakundi ba image ya bandeko na ngai na bolomba ya bolomba na basaki. Ba image wana est circulé, il y a eu des bouches.
qui ont dit que non, ba petit wana, balingi koloba, balingi biloba loba, les alokuta, les aba image, ba tribia qui angoso ki na mboka nini wana. To vandi kimia parce que moni vérité etikali vérité. Vérité ata bokundi yango lelo lobi yeba que vérité kobima. Très bien. Et 2 jours, 3 jours après, en tout cas, j'étais vraiment content. Quand on a monaki gouvernement provincial va organiser cérémonie wana pour rendre le dernier hommage à bande konabiso au bakufaki na likama wana. J'étais vraiment très content. Kama balenia au salemaki en face il y a résidence il y a gouverneur. Très bien. J'étais vraiment très content et comme on a que voilà au moins ba honorer mémoire ya bande konanga ya Bolomba. Et en tout cas nalanda qui vraiment activité wana ti nasuka. Basango baye, c'était vraiment une grande messe. Salemaki malamu, il y a eu même la présence il y a des députés nationaux bakendeki pona likama do bakendeki pona likama moko likama mususu pe écoute bango sur place. Et salaki ngai moi malamu eza lokola ozana mawame ba eko consoler yo. Tandis ezaka bokufeli ndeko mais comment à un moment donné bandeko église baye minzembo bandeko quartier ba famille et c'est lokola elongoli bino moi mawamuke. Et ça qui lokola kolongola biso mawamuke mais quelques temps après et yeli susu kozongisi la biso isusu mawa makasi. Parce que tango bandeko bakomi na cimetière ba cercle wana yaki fongwa makite. Mais par curiosité mais moi nayebi ke moni makila ya bato basakana kana yango te ndeko na ngai. OK. Makila ya moto ezali sacré. La vie humaine est sacrée. Et tango moto akufi omoni nzoto ya mowei to mowei basakana kana ete. Basakana kana ete. On n'a pas compris. Qu'est-ce qui avait poussé na bato wana ke bafungola ba cercle wana? C'est ça. Makila egangi. Makila egangi. Babi to fungola na la kati. Fungola ba cercueil. Ba fungola ba cercueil wana, cercueil pamba. Bato on pouvait comprendre que bato bazikaki, mais ce que ezalaki ke bazui ne fils que ba résidi. Ya bato ba kufaki ne fils que liboki wana parce qu'on peut mettre ça dans un cercueil. Très bien. À titre symbolique. Mais cercueil ba fungoni ngomona cercueil wana pembe. Yasika. Yasika ekota ata elokote. Donc c'est sûrement que bande konanga ya Bolomba bakunda bango butu na ba croix rouge fausse commune ba fausse commune bakundi bango et pona ko luka ko tromper vigilance ou bientôt ko tromper opinion le gouvernement provincial a organisé une messe où on a exposé des cercueils vides pour balobake bakundaki bande konabiso. Mais quand cela ne tienne, moto soka sa kufi akufi. Omoni bato mususu bakenda na zamba akufi na zamba apola bato pe bamona été. Nana mai wana izana bandeko mususu bakufi yana quand on parle de disparu. Ça dit moto akufi mais amona été. Il faut changer eloko moko te. Mais et sali eloko moko ya mabe, lokola biso bana Bolomba, lokola batu, lokola mutu nyoso. Tozali batu ndeko na yo akufi omoni bato wana bakufaki bazali na ba famille na bango baningaki omwe babenga ta ba famille na bango chaque famille pouvait s'organiser baluki cercueil bakundi ndeko na bango. C'est ça. Mais pendant que bandeko bazozela ke tozela bandeko na biso l'état azui makambo en charge donc abiso tofandi na ndako bazokende kokunda bandeko na biso butu na ba fausse commune eloko wana esungi vraiment malamu te. Et Sungi Malamute, en tout cas, c'est une déception. C'est une déception pour nous. Et ils ont fonctionné. Nani Kulutu Nangai Delsi Mata. Président d'Assemblée. Okay. Tolobi na oteke olongola gouverneur. Tolobi na oteke bosale la émotion parce qu'on en a marre na ba motion wana ici les Katolembi. Mais juste pour la gestion ya l'État. Et donc on est bino bosali. Balinaire ezindi na maïta. Bato bakufi. Balinaire ezindi en pleine ville. Eziki bato bakufi. Les images montrent que bakundi bato na ba fausse commune. Ba preuve ezali parce que on a ramené des cercueils vides dans la cimetière. Mais assemblée vendie hein. Est-ce que l'Assemblée provinciale ne peut pas initier une action?
Juste pour une question d'actualité. Pour que Bayeba, est-ce que Makamboane et Salema Kindenge nini? Et là, comme côté. Bon, pour moi, je trouve que Bolomba pour cette législature, Bolomba, ils attendent un député provincial de mon côté. Bolomba, ils attendent un député provincial. Oh, Bazate dans l'Assemblée provinciale. Jamais de figurant. Ah bon? Oui. Est-ce que vous avez une intervention, mon député à Bolomba dans l'Assemblée? Naïbi même pas. Vous avez une intervention, mon député à Bolomba dans l'Assemblée? Naïbi bangote. Bazate une intervention, mon Bazala combien qu'on a? Naïbi, bon, Bolomba Zaki na 3 sièges, mais 3 sièges, ils ont des députés. Ils ont vide. Ils ont vide. Là, bas figurant dans l'autre. 3 sièges à Bolomba, ils ont vide. Bolomba n'est pas représenté. Alors, je ne peux pas dire même Bolomba est moins représenté, mais à niveau provincial, Bolomba n'est pas représenté. Très bien, parce merci. que sans qui Bolomba est là qui représente, mon cher. Balingaki, tolingaki, to sentir que Bolomba est allé représenter. Parce que bato ba koufi wana, et ça ba électeur ba vota qui ba député wana. Mais Itali bangote. J'ai vu les députés en train de distribuer 3000 na bato bazalaki na hôpital wana. Ba pesi bango ba 3000. J'ai des images. OK. Ba député ba kay député à Simbi, ba biya ba 1000 francs, député moka Simbi. Azo kabela ka moto 3000 na mbeto. Est-ce que c'est ça le rôle d'un député? Est-ce que c'est ça le rôle d'un député? Pourtant, bah saboter mémoire. En tout cas, ceux qui m'ont ça malamu toloba. Vous suivez souvent Kouloutou Nabiso Elongama. S'il y a un problème à niveau ya Basankusu, ok, a tomboli mungongo. Il y a eu une maladie, ouais, bandai kuboma bato na mba. Bato bakufi. Aucun député. Député moka ko communiquer te. Député moka ko tombola mungongo pa lo ba ke bato na biso bakufi te. Ah, ils ont passé. Merci Ndeko. Toko ki masima ngonga. Toko tana sujet na biso 5 minutes après toko tana mamba fondation Toko lisa. Pour akina lobela makamba fondation. Oui, toko ta vraiment na sujet ya mokolo malelo. Enfin, gouvernement congolais endimi ba pour parler topé dialogue na FCM 23. Bato ba koloba. Tata Mokonzi ekolo aboyaka masolo na ba M23 benga bango ba patin akosolo na bango te lelo le gouvernement ndimi kosolo na bango. Est-ce que solution ya malamu ekobima wana? Oui, solution ya malamu ekobima parce que meilleure façon ou esengilaki ou bien esengeli memela biso kimia ezali dialogue. Mais depuis kala wana nyonso. Oui, depuis Kala, bato bakufi ebele, fallait ba solo la Kala. Oui, chef de l'État Boyaki. Mais à moni qui ndela mosusu ezata il faut dialogue pour que kimia izonga. OK. Mando qui simbite, il faut to solo. Parce que ceux qui mando qui simbaki bunaga na lelo eza elongwa na Congo. Depuis Kala, yango 3 à 4 Kala. Donc ceux qui mando qui simbaga, tonga to récupérer bunaga. Bongo depuis Kala wana nyonso. Ba Congolais bakufi ebele. Oka ko récupérer bunaga na te. Ba botoli biso Goma, ba botoli biso Bukavu. Donc il faut qu'on négocier. OK. Il faut qu'on négocier. Négociation côté mosusu ba ko piller bandako wa Kabila, ba ko piller, ba ferme Kabila, famille Kabila baza inquiété. Alors bato mosusu balobi Kabila ndi hasard derrière M23. Problème na ngezabo. C'est compliqué, cette histoire est vraiment complexe. Pendant que le gouvernement accepte de négocier avec le M23 et FC, et de l'autre côté, on cherche des boucs émissaires, qui est Kabila et sa famille. Est-ce que nous voulons réellement la paix? Parce que, à supposer que Kabila, c'est lui l'auteur intellectuel, il y a rébellion en M23 AFC. Hein? Maintenant, vous voulez négocier avec le M23 et AFC. Pendant ce temps, vous traquez Kabila. Si réellement que c'est lui qui est derrière cette rébellion, vous pensez qu'il va aboutir Nani? Il va aboutir Nani? Je crois que le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas opportun. Gouvernement Nabiso, il faut essayer la sagesse mingi. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Très bien. Bon, acceptons que Kabila, c'est lui, Mokolo M23 na AFC.
sikoyo négociation bokosala entre banani. Parce que si c'est lui le rebelle, donc on va négocier avec lui, non? Donc on négocie dans moto, oyozo panzabilo konae ozo bebisa oko buka yango. Et ça n'a sens de konanga. Très bien. Je crois que ce qui gouvernement a opté pour le dialogue, a kende na dialogue. Qu'il arrête na biloko wana et comme makimiate. Merci beaucoup. Ce qui gouvernement a opté pour le dialogue. Batika biloko wana, batala na ndenge ba négociation. Merci. Mais ceux qui balingi dialogue en même temps, balingi bitumba. Donc makambo négocie mbate. OK. Hier, c'est pour la première fois, on a suivi un communiqué signé entre le gouvernement, les représentants du gouvernement et les représentants de M23 FC. Mais babengi bango groupe rebelle terroriste Non, mais problème est aligné ni ndeko nangai. Omoni bon, peut-être bato mususu mabena bango ezali ya ko anticiper makambo. Est-ce que na communiqué wana oki batangi bango ba rebelle? Oki batangi bango ba terroriste. Mais quand Kabila disait que bato wana bazali ce sont des Congolais. Balobaki nini? Mais tango ba signé communiqué wana. Est-ce que oki mouvement rebelle? Mouvement rebelle terroriste peut-être. Donc bazo ndenge négociation anezo salema. Ils ont salement entre les Congolais ou bien entre les Rwandais? Entre Congolais. Entre Congolais. Parce que tout le monde la négociation maintenant c'est entre les Congolais et les Rwandais ou bien entre les Congolais eux-mêmes. Les négociations c'est entre les Congolais. N'est-ce pas? Parce que le communiqué est clair. Très bien. Nulle part on a mentionné que négociation entre les Rwandais, le rebelle du Rwanda et le gouvernement congolais. Non. Parce que si c'était entre le Rwanda et le Congo, ce sont les deux gouvernements qui devaient négocier. Merci. Et maintenant, c'est la négociation entre les Congolais. Je ne trouve pas opportun. Solution. Mais il faut dépendre de l'attitude du gouvernement. Il faut dépendre de l'attitude du gouvernement. Parce que tu risque que tu bomi moto oyo lelo lobi na tongo moto musu ça nini et peli. Très bien. En tout cas, si jamais le gouvernement me demandait le conseil, je lui dirais que batika makambo bazo sala nano, il y a ko traquer bato ya Kabila parce que s'il y a des personnes à traquer, il faut traquer les M23. OK. Il faut traquer le FC. Ba signer même parce que bango gouverneur bango nde bato baza kobunda. Mais maintenant que tous négocier na FC na M23 et de l'autre côté tous ko s'attaquer na Kabila, il faut to kangaye to botoli biloko na ye. Si réellement ba piller mususu ba lié bangombe na ye ya maman Olive. Imaginez que Kabila pe aza moto biloko na ye bo pandi bo sali jusque là totikali jamais koyoka déclaration moko. Même si Kaba Kendeki na Doha, ils ont dit que nous sommes financés par Kabila. Okay. Jusque-là. Après, vous me rappelez le gouvernement à brandir les Exact. On a suivi ici, non, Kabila Komaki na Goma, mais c'est un peu compliqué. C'est la Namibie, oh, bah, il y a cette information qui est Kabila. Non seulement ça, papa, tous dans le 21e siècle. Vous pensez que Ndenge Tokocha Batoba Moni Bisote? Batoba Moni Biso. Jusque-là, même à la Kissibiso, ni image à Kabila na Rwanda, ni na Goma, ni à niveau ya côté. Kabila za elima, alimwaka. Kabila elima, alimwe na Rwanda bimi na Goma. Mais le quoi makambo mboka. En tout cas, nous saluons l'initiative. Il y a négociation. Nous tenons aussi à féliciter tous les deux côtés. Donc FCM 23 et le gouvernement parce qu'ils se sont mis d'accord que bakutana basolo. Merci. Mais loko tozo senga que jusque là et donc mon copé salemi na noté. On est ça que bandimani basolo. Il faut signaler biso fondation Tokolisa. C'est quoi to komina niveau? Merci. Au moins il kamwa na yela ki za makambo ya fondation. Mais ce n'est pas la politique qui place bande ko na ba ko kufa faut ko lo ba. La ligne ma politique mingi tem, je quand même à placer un mot parce que zali makambo. Aux appels congolais. Naza congolais. Naza na autrement ya ko sala te mais na ki mingi nde makambo na biso ya fondation Tokolisa. Je crois que ça a déjà une émission na cadre ya fondation Tokolisa.
omonaki ndenge tobandaki ba travaux ya cantonnage bopesi bakaye pa bana jusque là on a eu à entretenir banzela efungwama mituka ekomi okota mituka ekoti ndenge ozomona wana ndenge bato baotambola nzela eza bien omoni baimage nzela ebongi bandeko bakomi sikoyo kotambola kimia mutuka ekoki koleka malgré tozwi nano makoki ya kosomba mutuka te mais tosalaki nano essentiel ke tofungola nzela ndenge omona boye e permettre bato batambola soki moto aza na velo na ye atambola na kimia moto oyo aza na moto atambola na kimia. Là, c'est de 1 et de 2. Je tiens d'abord à remercier. Bon, on a présenté des remerciements. Il y a la population à Bolomba et pas il y a une initiatrice, il y a la Fondation Tokolisa. Madame Francine, il est là qui là. Madame Francine, tu as Madame Francine. Atikala obenga bisote. Madame Francine, Robert Franck Comet TV na équipe na mo. Problème les aliboy. Problème les aliboy. Ya mona na raté. Bon, yé comment na amona atene. Merci ko. Aza fantôme te quand même. Kasi ko fo ya zo sa misala mais azo mona na raté. Kaka Didier Bote. Menga yo te. Didier Bote. Madame Francine, toza la besoin to mona yo moko. Yoka. Oza na poso mona Madame Francine. Mais Madame Francine o moni à travers nga. Toza la besoin to mona Madame Francine. Après ça, je peux pas idée net. Attends si ma caméra, soit qui a coca-cola la caméra. Après ça, je idée. Merci. Je crois que il m'a copié à Kolandayo, mais ce qui est important, c'est que Madame Francine, elle est représentée. Très bien. Elle est représentée dans le bateau, il y a ça qui travaille dans Bango. Ok. À l'occurrence, c'est un mouton à Fandi Nayo. Awa. Toutaki Bolomba, te mengai na zalaka na Bolomba. Moi, je suis un villageois. Na fanda kana Bolomba et général te ko benga village te ko général te baninga msu balinga ngote non ndeko na ngai il faut koyeba je crois na lobaka na eloko wana liboso il y a des gens qui sont nés grandis à Kinshasa mais ils sont des villageois. Très bien. Est-ce que vous comprenez au moins au niveau talisa batuni le villageois c'est un état d'esprit. Bien. Fondation Tokolisa et Bongisa Kinjela, je crois on a eu à entretenir plus ou moins 100 km de route. Na RN8, balabala oyo ekendaka boyende ti eke kisangani. Tosali musala makasi kuna nengo zomona niveau nzela ezala. Ba image ngwana, niveau nzela ekomi sikoyo. Ezali ba effort ya Fondation Tokolisa oyo bobandisi na yango ezali Madame Francine il est là et qui là. Tosala ki musala nzela. Et au moins tango biso to vandi na village toza ko tala ndenge nini bato bako bika. OK. Aujourd'hui, nous avons toujours l'habitude de dire que la jeunesse est l'avenir de demain. Alors, l'avenir, on le prépare aujourd'hui. On ne peut pas espérer un meilleur avenir si on ne prépare pas cet avenir aujourd'hui. On ne prend pas le temps. Il y a kobongisa lobby. Pour lobby za la malamu, il faut kobongisa ngo lelo. Très bien. Omoni ndenge toza boy. Pour que obima lobby otambola bien. Pour que lobby olia, il faut déjà na mutu na yo obanda ko kanisa eloko nini okosala lelo pour zwa mbongo ya transport obima lobby. Très bien. C'est ça un meilleur avenir. Alors ceux qui ofandi kaka boy, oza ko réfléchir eloko mon côté. Okosala eloko mon côté. Lobby okoza na difficulté akozwa même transport pour okoma na kapela. OK. Mais ceux qui na mutu na yo déjà osala ki quelque chose. Oyo ki obombi 10 000 pour obima lobby na tongo okoza na facilité ya kobima. Très bien. Alors Tolobi, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors, avenir, wana obiso toza ko liki a lobi ki parce que avenir est la meilleure terre. Avenir paye mabe ko kozala. Mais biso tolingi avenir est la meilleure. Alors pour que avenir wana est la meilleure, il faut te préparer jeunesse. Alors pour préparer jeunesse, c'est ali ko initier bango na ba travaux communautaires oyo pour que jeunesse ba comme autonome. Jeunesse a la capacité de faire quelque chose pour qu'il y ait un bikisa. L'auto-prise en charge. Okay. Alors, pour que tout comme on a un niveau, il faut soutenir l'éducation de base. L'éducation au niveau primaire, tu as une éducation de base. Pourquoi? Parce que ceux qui ont raté l'école primaire, donc tu as un et baby. Ceux qui ont atteint l'école primaire, ils ont atteint la classe. Très bien. Loba, bala kisaika kandenge ya kokoma,
na ya kotanga. Autodidacte. Mais makambo oyo bato bayekolaka yango ya koyekola yango lisusu te. Omoni ba centre de formation wana, omoni ba centre ba récupération. Na centre de récupération wana bakotangisa mathématique te. Bakotangisa géographie te. Bakolakisa kaka ndenge ya kokoma na ndenge ya kotanga. Isili. Mais makambo baninga bayekola yango na classe, yo kozwa yango te. C'est comme ça que parmi l'objectif de la fondation, ils allaient soutien à l'éducation de base. Et Madame Francine, Bimisaki Mbongo, il y a Ebele, où il permet que tout somba ba fourniture scolaire, de moni ba image oyo, otokabola ki na bana. C'était un lot de 40 000 cahiers. 40 000 cahiers. 40 000 cahiers et 48 feuilles. Oyo, tokabola ki yango na bana bolomba. Je crois que tobanda ki na deux secteurs. Secteur ya Losanganya, na Bouzira. Ok. Sika tokabola ki ba cahiers wana, na ba bic, na ba sac, pona bana na biso. Et distribution wana ezalaki gratuite. Tokaboli yango ofele na bana. Na ba membre ya fondation te. Te, ba membre ya fondation te, nalobi bana nyoso. Ok, ya bolomba. Ya bolomba. Biso nalobi ya ndeko na ngai. Est-ce que fondation... Ba fondation mso ezaka ikabeli ka ba membre na ngai? Non, biso tokabelaki ba membre te. Est-ce que tokabela ba membre 40 000 cahiers? Tokabela ba membre ndenge nini? Eleki ebele. Eleki ebele te. Donc tokabolaki na bana nyoso. À l'avenir, si vous avez préparé ça. Non, non, tout qui n'est pas mal, mais bah on signale biso temps. Oui, oui. To kabola ki ba kaye wana na bana nyoso na ba école parce que avant to sala ki d'abord état des lieux. OK. To répertorier ba école et ça là qui au nombre de combien bana bazali combien et to sali calcul que mon moyenne ya mona moko azwa 3 cahiers. Azwa 3 cahiers na bic na saki na ye. De eloko obiso to salaki yango wana to kaboli et so tali c'est autour de 13 000 14 000 bana o bazwaki ba cahiers wana. Bala msusu c'est la première fois mais massacre na. Non, c'est pour la première fois, non seulement mais c'est pour la première fois na territoire ya Bolomba. Inasbel et Kende et Kabola biloko na bana bongo. OK. Et Salema na noté. Et Salema na noté. Félicitations. Nous étions la première fondation. Oye Kende qui ko distribuer ba machette, na ba hache, na ba lime na population. OK. Parce que bambeli wana to kende ki to kabolela ngo ba to tisiko mutu na mutazo sala ka musala na ye. To tikela bango. Azokata bilanga. Non, azokata bilanga na ye, mutazo kata bilanga na ye aye moko. Azokata bilanga na yo sala misala nyoso. Miso to kende ki na mbeli wana to sololi na bandeko pour que to désenclaver mboka et puis to tikeli bango. Nous étions la première fondation, la première asbel oyo ekendeki ko kabolela bato bambeli na biloko ya mosala na mboka. Et nous sommes la première association oyo eke ko kabolela bana bakaye na retour bozo zelanine. Non non, tozo zelelo côté baza bandeko na biso. Toza bandeko na baza bandeko na biso. Ndeko Séraphin yo yebi c'est depuis 2022. Nga na installa ba wifi na Bolomba. Est-ce que ba yebi ça que wifi on a bato bafuta? Bato bafuta raté. J'achète le méga chaque mois pour permettre kaka bato ba sololaka na communication. Na ofele. Moto afuta kelo côté. Siko otuna nga so to kabeli bana. Kasi monsieur César, moi raison mo raison politique to Non, raison politique. Non non, moi écoutez, merci. Nous voulons une raison politique. On ne peut pas décaisser de millions pour que tout le monde puisse miner. Ok. Ce qui nous a besoin, il y a tout ça, l'action politique. En tout cas, il faut tous abattre le col à yopo, aux papa, aux ana moi si, tous une bonne wana, tout bengi, tout peut se mettre bana oya de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout au plus 12 ans. Très bien. Baza éligible, baza électeur était. Bako voter. Ce qui est la posa tout ça la inaction politique, je crois que bana wana bakoy ko za la cible na bisote. OK. Bango bakoy ko za la cible na bisote. Cible na biso il fait ça quelque part. Très bien. Ekoy ko za la bana te. Ce sont des initiatives communautaires autozo sala pona kosunga mboka na biso. Omoni ndeko Séraphin, biloko nyoso toza nango na se ya moyo oyo boye. Parce que na ma Francine Nkolomoka ebisinga obi Didier. Tout ce que nous avons ici ekotikala. Ekotikala. Ça sert à rien. Okufa otika ba millions na compte na yo. Mbongo etikali na compte, otiki pe bato baza ko souffrir. Très bien.
est-ce que ça a un sens? Faut qu'on sunga baninga. Oui. Ndeni yo ko kufa otiki 200 millions na compte na yo. Mais pendant ce temps eza na mwana moko azozanga biki ya kokomela na classe. Est-ce que vous pouvez espérer que nzamba oyamba yo? Nsusu akende classe bakateli kaenda. Bakateli kaye bon. Biso totanga ki bongo. Biso tanga bongo na époque na biso na village totanga ki bongo. Quand il y a 12 faits, il division ngo par deux. Na sacha sucre bachelo. Na sacha sucre ya kulungongo sokoli okotisi na kati. Alors, imaginez, tu meurs aujourd'hui et tu laisses 200 millions de dollars dans ton compte. Pendant ce temps, na mboka oyayo, eza na bano batambolaka makulungulu, baza na ba ya kovandela na classe te, baza pe na eloko ya kolia te, baza pe na kisi te, hôpital baza na kisi te, baza na eloko moko te. Mais yo oza na 200 000 dollars au kufi au tiki. Pour ça la nini? Vanité de vanité. Merci. Je préfère que ceux qui toza na 10 francs to kabola. Ne fils que 3 ou 4 to sunga bato. 6 to tika nango po e sunga pe biso. Très bien. Pour mbongo ya mokiliza na tinate. Merci. Voilà souci na biso yango wana. Ezate ke tozo luka intérêt moko po na mboka ou bien bato ba pesa biso eloko te. Pour ceux que za bato ba soki eza na bato ba senge ba luka intérêt. Eza ba député bato ba votaki. Il fallait bango ba kende ko sala misala wana. Oui, bi kinga na zaki candidat en 2023. Na quoi ya? Mais ce que zaki likambo intérêt, il y a intérêt politique, est-ce qu'il y a pas? Mais je vous dis, je perdis les élections et 4 mois après, je suis rentré au village pour remercier bato ba oba ponakanga bien que na koya. Avant bato ba oba zaki proclamer eli. Ngande na kenda. Yo quel liboso là-bas. Ngana kei. Parce que le problème est zali que ndeko Séraphin, il y a une différence entre les gens qui font la politique pour que bazwa mbongo. Maintenant biso na makanisi o yanga si je veux faire la politique et ça inde ceux qui n'a joué quelque chose pour que na débat. Merci. Wana ezali makanisi nanga ezalaka bongo. Ezalaka te ke tokochité. Hein, ezalaka te ke na sala politique pour lobby na tongo na koma bona non non. Et même na idée initiatrice ya fondation Maman Francine ezate ke asali fondation oyo po bato ba pesa ebo to ba sala ebo non non. Asali yango pona kosunga bandeko na ye na mboka. Merci beaucoup. Je crois to sola ki na yo la fois passée na ebisaki OK to sola ki na ye na la kisi etala niveau mboka ezali c'est catastrophique. Merci Didier. Ne andima ki ke a aider bandeko na ye. Mais eza pona objectif nde bato ba kanisa te. Didier Bote Feja oza jeune oza pe notable ya boloba ndenge uti koloba. Makambo ya Santura bakanza eko inda. To peso ata 3 minutes pour expliquer biso nini ekoleka misala esale makuna. Esale mate parce que yo ndo uti kuna na kati. Moi na mboka Séraphin makambo ya sanctuaire ya bakanza. Moi je suis un chrétien. D'abord, je tiens à remercier le ministre d'État Guy Luando parce que tango tozolo ba likambo il faut toyeba origine sika likambo ane utaki. Yo remercier. Na remercier. Ah. Oui, il faut na remercier. Mais baninga musu bakolo ba. Je suis sérieux, il faut na remercier. Ya ibimbe ngote. Non, na komi na makambo ya mbongo te na lobi nazo remercier. OK. Nazo remercier pourquoi? Parce que au moins tango tozolo ba sanctuaire ya bakanza. E uti wapi? Initiative uti wapi? Ezalaki initiative ya Église catholique ni initiative ya gouvernement. Moto oya yaki na initiative wana ezali ministre Guy Luando. OK. Ministre Guy Luando nde moto yaki na initiative. Projet ezali ya ye. C'est lui l'initiateur ya projet. À concevoir le projet, à kenango à présenter yango na gouvernement. Gouvernement est adopté yango. Donc ce qui tolingi toloba makambo nyonso sur les sanctuaires ya bakanta, il faut d'abord commencer par lui remercier. Voilà, parce que c'est lui qui est venu avec l'initiative. Très bien. Il est venu avec l'initiative, il a présenté l'initiative au niveau du gouvernement, le gouvernement a adopté. Le gouvernement a validé l'initiative et le gouvernement paye ebimi simbongo. Misolo paye ebimi. Misolo ebimi. Mais misale salemi kitoko. Misolo ebimi. Mais sikoyo tango misolo wana ebimi problème ebandi parce que misolo ebimi mais esali mosala o esalemi ekokani na mutu ya misolo ebimi te. OK. Je ne sais pas soki mutu moko akoki koleka na télévision be ayao obenga ta etokuta na ye
ayebisa biso ke mbongo oyo ebima na musala oyo esalemi ekokani. C'est le jour et la nuit. Le problème, il y a un ministre qui est dans la carte. Non, non, écoutez Ndeko. Écoutez. Parce que dans la société, il gagne qui projette. Écoutez, Zélan Ndeko Nangaï. Il gagne un marché. Non, 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 non. Je veux que tous à la courtois envers Bato. Très bien. Aux Hollandais, il faut tous à la courtois envers Bato. Na bande on a libandé na lobby projet on a zali initiative ya ministre Guy Luanda. Yé zali projet na yé mota concevoir yango. Amemi yango na gouvernement ebimisi mbongo. Et ce qui gouvernement ebimisi mbongo. Nani azali censé ya ko lande la gestion ya mbongo au gouvernement ebimisi. Oyebi motango? Yondo repère sa réponse. Oh. La seule personne oya sengeli alande la ndenge mbongo wana ebimi ndenge ezosala mosala et puis aya kopesa rapport na gouvernement c'est le ministre Guy Luanda. OK. Na ebite soki bato bazo comprendre biso na niveau wana. Projet gouvernement ebimisi mbongo. Nani akosala suivi ya mbongo oyo ebimaki pour que aya kopesa rapport na gouvernement. Qui est redevable devant le gouvernement na mbongo ebimaki? N'est-ce pas le ministre Guy Luanda? Moto mosu azate. Yo utikuna misala esalemi. Misala esalemi te. Oh. Batongi ata eloko te. Misala ebanda ndeko zela. Tala ba image wana bien. Omoni image eloko moni ba beti mabaya wana. Wana ezali cathédrale. OK. O basengela batonga na bokote. Cathédrale yango wana. Omoni kaka mabaya wana ba beta. Omoni ndako ozomona oyo boy. Ezali kaka ba mire wana batongi yango na ba brique kwiti. Brique na biso ya mabele na biso ya bokote. Omoni yango wana. Donc de inachevé wana ozomona oyo na eloko ya cathédrale o basengela batongo ba beta kaka mabaya nde mbongo 20%. Mosala oyo esalemi na mbongo ekokani te. OK. Mbongo ebimi mais mosala oyo esalemi ekokani na mbongo ebimaki te. Siko liloba bino bana bolombe ezali. Non non liloba na biso ezali ki il faut toyeba. Mbongo wana ekenda wapi? On nous parle d'une société relief na ipesika société bon na ibite lokwa na Kinshasa boye peut-être bino bato boye bi Kinshasa okopemanga na toko mape na société wana. Te ngala yebi yango te na yebi pe bureau na place ezate. Donc c'est une société fictive. Te na lobi yango boye te na bi na yebi nde place. Mais yo vanda kana Kinshasa. Mais na za santé ya mutu na utimboka nga mutu na utimboka na yebite. Mais yo vanda kana Kinshasa. Société wana relief bureau nango eza wapi? Ozoluka ngo? Non nga ifona koma. Tout na ministre web ça. Nga ifona koma. Bon ministre na yebi pe bureau na été. Ozana numéro ba opesa numéro na e bato bazana numéro ya ministre. Vous savez ndeko Séraphin omoni eloko ezosala nga pasi. Jeunesse na biso Équateur comme ça la passe. Donc soki likambo ezali moeto lobate. Omoni na lobibo. Okoyoka ba koyebi soki ba pesi nga mbongo ou bien nazo luka mbongo. Yo zute. Na ozambongo epa ya nani? Na ozambongo epa ya nani? Kasi yo pezana mutu moko atindi yo babi ba politicien mikolo. Non mais tuna ba politicien, omoni ba politicien nyo so ya Équateur. Na yebi na yebi bango lokola bandeko, lokola ba grand frère, lokola ba leki, lokola ba papa. Na yebi bango lokola mutu na kenda na ndako ya mutu te. Yo kenda na monte. Na yebi ndako ya politicien moko na mbandaka te, na Kinshasa te. OK. Na yebi ndako ya politicien moko te. Je peux avoir le numéro ya moto mais na bengaka ete. OK. Na yebi ndako ya politicien moko te. Ezabe na babitide na ngate kena kendo senga kambongo epa. Siko revolte obino boyeli yango. Mais ndeko yoka na ebisa yo. Omoni sanctuaire wana ya Bakanda. Ezaki eloko moko elingaki mema développement na Équateur. Et précisément na Bolombo eke banga basala aérodrome na Bokote. Donc ndé to va na Kinshasa boko ko voler directement okiti na Bokote. Makamba okende ndenge okataka ndambo. Mais pour preuve pona la kisayo en plein ya eloko wana biso na cadre ya fondation bikito uti ko somba balupango na Bokote. OK. Makambo ezoya boy toluki to misombeli pe oya biso terrain. Libela po boyebi makambo. Vous pouvez imaginer que tango balansaki ba travaux wana. Ya sanctuaire ya Bakanda. Terrain na Bokote ezote quand même prix na mbandaka. OK. Et mati. Oh. Terrain na Bokote net na ba place yo biso to sombaki wana boy. So za na 1500 2000 te okozwa te. OK. Parce que cité esezoaki déjà ela mususu. De bazoya kotonga ba eza site touristique ba vieux banda ko kitawa bato ba kotonga ba hotel bato ba kosala nini bato ba bando uta poto ba koyawa moto tu sikoyo bato esa nini efongwami bolomba yokani na mato ya bato bokote ende omona ki biso tout se précipiter la cadre fondation to miso mbelo ya biso esika tozwa libela po
tokoki koyaka te ke toye na Bokote tolala na hôtel ekobonga te parce que biso toza originaire ya Bokote. Très bien. Donc cité nanga ville nanga ya liboso na vie on a mona eza Bokote parce que eza chef lieu ya secteur nanga. Alors eloko elingaki memela biso ntombwa boye pe ti lelo ezo sesengana. Eko sesengana toyebi te. J'ai suivi ndeko mwaka lobi église catholique mandaté bato te. Non non. Toza na likambo ya église catholique te ndeko na ngai. Parce que mbongo ezotonga sanctuaire wana bakandeza mbongo ya ba contribuable, ba contribuable. Ya ba congolais. Ya ba congolais ndezotonga. Soki ezaki mbongo ya mabonza ya église catholique ondembo ya papa batongi etali biso te. OK. Mais mbongo ezotonga sanctuaire ya bakandeza ali mbongo ngana otofutaka taxe. Nde gouvernement ebimisi etonga sanctuaire ya bakandeza. Très bien. Donc c'est une affaire de tous. Un message au gouvernement. Message ezali d'abord et puis nazo senga na ba député na biso ya Bolomba. Ya Équateur surtout. Très bien. Est-ce que makambo bakoyoka? Pourquoi bakoko linga batika bato na ba suspense bo? Que to bandaka ko spéculer o ba jeune wana ba pesi bango mbongo parce que ba jeune Équateur siko bakabwani. OK. De l'autre côté, eza bato bazo ba makambo ya bakanza, de l'autre côté non ba wana baza ba mibi ba lei mbongo, nana lei mbongo te. Nana lei mbongo te. Très bien. Problème na biso ezali bo. Makambo ya sanctuaire ya bakanza. Responsable numéro 1 ezali ministre d'État, ministre aménagement du territoire. Parce que yé motayaka na projet. Et si ça ne marche pas, yende mutasengela pesa biso lumière. Aloba quelque chose. Il faut quelque chose. Très bien. Il faut quelque chose. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un interpellé dans le Parlement par rapport à nos travaux, parce que ezali mbongo ya l'État ebima, bakobenga nani? Na boye bisabiso. Je pose cette question. Yo lingi ba benga nani? Il faut pas benga ministre Guy Luando. Il faut pas benga ministre Guy Luando. Très bien. Moi, je ne dis pas qu'il a volé. Na lobite ki ayibi. Mais aloba eloko. Mais nga na aloba boye. Est-ce que ndeko sera fait? Na bo sembo penza nzambe. Na ye ministre Guy Luando za moto asambela. Soki obengi lelo na caméra na yo afandi. Po tuni obi excellence. Mbongo oyo ebima pona première tranche ya mbongo ebimaki pona construction ya sanctuaire ya bakanza na mosalo esalemi est-ce que kokani na bosembo nzamba ko ebiso ke kokani te akolobe kokani te te akolobe kokani te sa nzambe na biso na bosembo misala nyonso esalemi wana yo lobi akoyebisa yo ke mbongo ebima na mosalo esali ekokani te siko ne biso foto tu na ye question ke réaction na yo ezali nini. Très bien. Bongo wana ekenda wapi. Merci beaucoup. Donc s'il y a quelqu'un à poser cette question, ezali excellence ministre Guy Luando ayebisa biso nano mbongo wana oyo akendeki kosenga na gouvernement. Parce que projet wana ezali moto budgetizaki yango. Faut bato bayeba ndeko. Mbongo wana ebima boye kwete. Gouvernement zo mbongo abwaka te. Il y a quelqu'un qui avait conçu un projet et a budgétisé yango. Budget wana nde kota ki gouvernement ba valider nde ba bandi ko bimisa mbongo. Eza mbongo te. Siko mbongo wana même na biso nde toza na fondation. Soki mbongo ebimi, il faut to justifier. Il faut monter ebisa ki mbongo mona ke mbongo ebima ki po esala bo. Mbongo ebima ki ndeko nanga 2,150 000 dollars eza mbongo ebele. Merci Toro. Ata bâtiment moko esila te. Ata bâtiment moko esila te. Merci ndeko Didier, le message passe.